Bible lobi na biso trop clair na kati ya ba fruit ya Saint-Esprit. Parce que Nzambe tozana sikoyo ezali Nzambe ya Saint-Esprit dès le temps de la fin. Galates 5:22, le fruit de sang c'est l'amour. Hein? Et puis la reconnaissance. OK. Oyo nga na reconnaître kayo. Parce que lelo so lobi le mabe même Nzambe na lola ko sepelate. Parce que na ibe sika na uta. Hein? Na pasi na mawa na nyoso bando na kingaite. Chaque temps bande ko lukanga so bato musu ba bita ba de on m'a papa nge pa Tiffany Makang. Mais oui, les musu ba benga ngai ba ba de ko misaka ye tayina ba sana Nzambe na bino non. Et wana mais pas de so na zale lobo na komi na mituka na komi na bana komi na makamama ye a participer kinango. Boyo ba telemela kayo ba bana ya Nzambe te. Parce que Bible lobi yango na Matthieu 7:15 à 16. Lobi plusieurs viendront, évidemment, même hors que sont des loups féroces. Et 16 à 17 de lobby, vous les reconnaîtrez par les œuvres. Oza mona pour nga ba mabete. Na kuta yo na mabete, oza mutu, oza mama, oza mwasi, oza na doa vie, mais na kuta yo changa na mona yango te. Et oza toujours na kata yo ba Nzambe, oza toujours na kata ba concert oza yango. Et là ko mona yango ni zani motema mabe. Parce que Bible dit ça biso na Proverbe 12 verset 10 lobby, na un excès de querer l'amour couvre toutes les fautes. Bato nyonso ba kende, o sala bango le côté pour na temo kile. Mais bah, quand on est toujours haine. Pourquoi haine? Bah, Congolais a dit, nous, de moins implanté, moins impataté, ou développé, aucun d'été. Oh, moi, frère, Jouaka, na Moussala Nayo, on investit dans Moussala Nzambe, na Borfelina, na Koide Bato. Na moi, na Michel Belé, na Nzambe, na Moussala, na Moussala Yangai, ko sali sabato. Le coup, la bango, bah, ça va passer Internet. Maintenant, la Koide Sabango, le loité, Tiffany, moi, quoi, passer Internet, c'est un pasteur assise. Pasteur a un bureau de permanence, elle a tout. Mardi, jeudi, vendredi, dimanche, avant la tout, il prêche. Là, nous sommes sabino, dans ça déjà séminaire, tête à 4 femmes du Marabatouté. Mais tant on a continué l'église, j'ai trouvé, il y a le Saint-Esprit, la crainte de Dieu, l'obéissance à Tombola Bangoubou. Donc, on va passer à Internet. Bah, simbité, automatiquement, il faut la jalousie. Alors, jalousie, beaucoup de Nzambe. Ma qu'est-ce simbité? Ma qu'est-ce que ça église simbité? Ma tout ma tout. Ma pasteur non, ma pasteur Internet. Ma pasteur simbité. Que ba pusu ba l'église. Ma mingi te, ba l'église ko biso bangefa. Hein? Ndambo ba l'église. Na ebi apôtre à Machi azan l'église. Maman Liliane azan l'église. Ba yango tanga belé poloso. Te ba na l'église. Mais mingi ba na l'église te. On va pas dire que jalousie quand tu peux te le mélanger ensemble. Il y a un moni, na ko bisolo komoko. Madame pasteur Vincent pe azan l'église. Akoya. Te église ezan. Vincent ko na ju musoka albabi. Bazebele. Vincent albabi lo balo bananga ju musuna oki. Ke wana munde ko na. Na lobi alobaka mo ko Vincent so na simi Vincent lobi beta masolo oyo tozobeta zonga awa s'il vous plaît s'il vous plaît. S'il vous plaît, zonga. Zongi. Zongi. Alléluia.
Shalom, shalom, bonjour et bienvenue, meilleur vœu. Nabandeko nyonso oyo bakoti 2024, bakoti 2024. En tout cas, tokutani susu en année 2024. Que le Seigneur, le bon Dieu, Ebenezer, apambola bino nyonso tout, boza ba champion pe ba championne. Le Nazaréen est tombé bino, bienvenue dans 2024 et puis ma meilleur vœu, en tout cas année à décollage, année oyoyo ezaka likolo kopumbwa vraiment tozana esengo na biso ezaka koyebete tozana émission oyoyo ya table sainte opesaka bongo na basali ya Nzambe autour de sujets importants. C'est quand même que l'actualité est tellement immense, tellement ébélée. Ndeto yeko luka papa John Ngefa, la mort de Jésus, akufa kalaya lukaka muto abomaye, mais akufa na les Nazaréens te, c'est parmi les piliers. Il y a les Nazaréens, aujourd'hui, jour pour jour, plus de 9 ans, plus de 9 ans, on est ensemble avec Papa John Ngefa. Metikato zonga na régie, poto zoloyembo oyo ekosepelisa mingi dada nzimbu na mboka ya Belgique. Nkolo apambola yo beaucoup plus aussi na Da Silva na mboka Belgique pour nanite Nekab, ma sœur à moi-même depuis les États-Unis, na tombeli yo ba meilleur vœu na Flantinga la magistrate Losako Mokondi. En tout cas ça c'est ma famille. Bama beti kokelea landa nzembo kata Losako pour kataki les premiers, mais lelo tozana biso ko avancer malembe na 2024 oza kitoko mingi. Zamba pambola bino, régie à vous.
De retour sur ce plateau avec la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa, la humble servante de Dieu. Tozongia, papa Guy Labala, bonne année. Moutapé Sangandoyi, Tiffany Labala, hein, la princesse de l'éternel depuis l'Afrique du Sud. Bonne année, nité, maman Lauriane, la maman de la princesse de l'éternel. Zamba Pambolayo, la petite sœur Nanga Marlène Bisiko Zamboui. God bless you. Ba bisous ebele. Na ipsa ki bino na yo luka papa John Ngefa pambate masola ngobeta. Shalom papa Ngefa. Shalom maman Tiffany. Boni santé. Santé zalika ndenge. Bonne année. Metolé. Bonne année leki mabe koleka bana kongi bana. Papa John Ngefa libumu boyo ba bonne année te. Maman awa libumu yo e nazato na nona 5 plus ya typhoïde. Kure ezalaka te mai te molungi nazotoka lokola njombo na likuku ezali pasi mingi me. Mais yo bongi na ovanda na kini te po ndongo toka ondio koka moto. Na koka moto te me na otande ni mama mboka na ngai munde aboya poto te. Eloko malamu na ngai j'aime mon pays. Alingaka Congo mingi po na ngai namonaka bolingo na ngai na Congo mboka moko ekoleka yango te. Mindele wana balema ba France mboka bato. Mboka na biso nde yango. Soko ni mboka na yo nenda na kufu. Yango mona Papa John Ngefa Losambo. Toko bana Losambo kolo. Omoni ko sa ba émission na ba chaîne ya ba musiciens profane. Comme ngo ozaka na actualité ya Ferré, ya Kali, ya Dani Boso. Ozo ba Nzambe. Ngana na Nzambe na shendaka te. Na oti lelo oyo banga na Nzambe. Lelo. Tango to so ngana le papa Konde. Ya Liloba. Naganeka pesa ngana mona na pena papa Konde. Non, uti pa na ye on appelle. Est-ce que awa papa Konde ko yamba pe amuto ya ba Ferré ya ba Fali. Mais vous allez dire le Konde awa na basana Nzambe zate. Quand nous parlons de Konde, est-ce que tu as la pub émission ndongo? Non, la monaka de na fina ka batu te zo batu na nzela. Non, Jésus Christ est nzela. Yana mbuyenga. Zambe na bilaka na tike mission maboko na yo pesa maman Tiffany boya cette science intelligence. Mituna ne biano na ngai to tiki pe mboka kona maboko na yo ane ya sika makambo ya sika. Somme 127 verset 3 batela Congo. Soko bateli Congo te ezali kaka pamba. Tala pe basai na yo babumi nzela zo msaba ngona nzela. Tala pe bato bazo kufa na est kolo pona mabele na mboka na kanisa bango. Tala pe bazo défendre évangile na ba solo ko la maman Tiffany Mokwa bazali wana lokola papa Kelani Pata. Et tokena ke jamina kibila otala bango posunga bango na John Ngefa. Yawe to bengani nyonso na kopesa ko kumuteka na sika bikaoki pesa biso motema asika bolingo. Tolinga Congo lokola kolinga mboka nyonso batela biso na komona Yesu Masiya azali mokonzi po bikisi na bileko biso seko. Amen. Amen papa John Ngefa. Amen papa John Ngefa toza na Kinshasa. Bomoni bota Kinshasa ezala kuna mwana obeta silikoti kotoma. Ah, toi na résidence ya papa John Ngefa. Papa John Ngefa basango ya église ya mboka eza ndenge nini to bana na église pamba te yo za mutu église Mama Tiffany Mokwa soki na kobenga o mama pona yebi ozali ministre ya Nzambe parce que na satia na église ozo kamba ata 2 fois 3 fois. Ce qui n'a moni na 4 na mokana Ephésiens 5 verset 4 verset 11, il a choisi les autres comme les apôtres, les autres comme les évangélistes, les autres comme les pasteurs, les docteurs pour la personne de l'église. Na yebi o ezana yo ozali so benge mosala Nzambe ya nzela te. Ezali zo kamba milimu o na mona miso na ngai ete Nzambe azwa lokumu. Ya mibale soki na kobenga mama Tiffany soki Ngefa azali lelo nazali na bandana yo motuka te nini te moto te rien et j'ai marché à pied parce que na kebe te oye pe opesa ke monga transport papa Ngefa kende na kei encadra kinga ti lelo na bimia yango na ko toucher motu nyonso sauf yo sauf papa Kelani Pata sauf papa Baroute na so ba ile mbongo toucher papa te na toucher papa Baroute te na papa na Nikonde wana na kijemi na kibila na tambulo koki wana ba partiage o batika so megi na opupula yo parce que éducation pesa na yango wana mais mwana ko de akota dérapage
mais nazonga toujours na nzela yango moni na parmi bato basali un pas na vie nanga mabe ya bakongolais bandimaka te ozomona yango le bato batunaka pourquoi na bato nyonso baza na le nazaréen yo bakenda bazaka na basango ya mabe babeta ya malamu te ya malamu batiango na bakunda babimisaka ya mabe na batelefone baoka mabe mais yo eza na telefone bato babenga yango mama Tiffany papa te ngefo osala nini yango akumisaka yo ata na batelefone koloba na yango na nini na yeba nini nga nasalela yo tolingana boye kolingana bible elobi na biso trop clair na kati ya bafruit ya Saint-Esprit parce que nzambe tozana sikoyo ezali nzambe ya Saint-Esprit Dieu le temps de la fin. Galates 5:22 le fruit de sang c'est l'amour hein et puis na reconnaissance oyo nga na reconnaître kayo parce que lelo so lobi le mabe meme nzambe na lola ko sepela te parce que na ibe sika na uta hein na pasi na mawa na nyoso bando na kinga ite chaque temps bale ko lukanga so bato musu ba bité ba de o mona papa nge pa Tiffany Makango mais oui les musu ba benga ngai ba ba de okumisa kaye tayina basala nzambe na bino non et wana mais parce que so na zale lobo na komi na mituka na komi na bana komi na makamabo ye a participer kinango boyo batelemela kayo baba na nzambe te parce que bible lobi yango na Matthieu 7:15-16 lobi plusieurs viendront relativement même hors que sont de loups féroces et 16-17 lobi vous les reconnaîtrez par leurs œuvres ozomona pour ngana banga mabete na kuta yo na mabete oza mutu oza mama oza mwasi oza na doa vie mais na kuta yo changa na mona yango te et oza toujours na kata yo bana nzambe oza toujours na kata ba concert oza yango et donc mona yango ni zani motema mabe parce que bible bitisa biso na proverbe 12:10 lobi na un excès de querer l'amour couvre toutes les fautes bato nyonso bakende osala bango le côté pour na temokile mais bakende toujours na haine pourquoi haine ba congolais a dit mon de moins implanté moins pataté au développé okende te oyo moye frère jouaka na mosala na yo o investir na mosala nzambe na borfelina na koide bato na moye na miso ngai belé na nzambe na ozala oyo motemo ya ngai ko salisa bato lokola bango baza ba pasteur internet mais ngana ko bisa bango lelo ete Tiffany moko ala pasteur internet te c'est un pasteur assise pasteur ana bureau na permanence elle a tout mardi jeudi vendredi dimanche avant la tout il prêche. Là, nous avons sabino, dans ça déjà séminaire, il y a 4 femmes qui font du marabatuté. Mais tant qu'on a continué l'église, j'ai trouvé, il y a le Saint-Esprit, la crainte de Dieu, l'obéissance à Tombola Bangou. Donc, on va passer à Internet, automatiquement, il faut la jalousie. Alors, jalousie, beaucoup de Nzambe, l'église na ebi apôtre ya Machia azana église maman Liliane azana église ba yango tanga bele poloso te bana d'église na mingi bana d'église te oko bana d'église te jalousie koti pour batelemela we nzambe yango moni na ko bisolo komoko pasteur Vincent pe azana église akoya te église ezana Vincent kwa na jour msoka albabi bazebele Vincent albabi lo balo bananga jour mosuna oki te wana munde ko na lobi alobaka mona Vincent so na simi Vincent lobi to beta masolo oyo tozobeta zonga awa s'il vous plaît botika biloko wana ngoma ba s'il vous plaît zonga zongi yapekisa kanga iti nanga toka na bapasteur bele baza na église labi maneti ngala mema bato bazanga mingi baza na église bakei bakwei bazonga na internet église yango etika ba internet nani wana yo pekisi nga na tiki yo pekisi nga na tiki ebele obimisa ongo belé koza pasteur internet ya peli sumte pasteur pas dans l'église non il faut ça va prédire alors que n'est qu'à Jérusalem maman Jérusalem le tango ya kufi Pierre atika ki fondateur de l'église Kimbangu azali l'église te mais tant Kimbangu akufi tant Kimbangu akufi c'est dernier de coutina fondateur de l'église qui angani yo wana zo continuer œuvre na ye bo wana bana babenga ngomo potu bana bo polo côté kaka internet wala pa bana poto bo to ba église na bango
on va finir en bon. Mais il y a 4 côté de l'église de Bambino, laquelle l'église a fait ça. Ok, on dit moi 4 personnes, on met dans le couple. Maman, dans l'église à Congo, les gens bateau baillé 100. L'homme baillé 20. Dans l'église, c'est dans l'église, mais vendre cette église la prophétie, tu ne pas sur la parole. Ok. On m'a dit ça, vendre cette église la parole. Est-ce qu'on a fait des beautés à Papa Ngué? Vous êtes extraordinaire, je t'ai suivi là. Mais je dis, on va le bébé, on va être. Là, il m'a dit, bah, introduction na yoka ni ngozote ya vous êtes extraordinaire. Ça dit là vous sommes Maman Tiffany oza mwana na ngai mais charisme wana na kuti na kati charismatique donc charismatique na kuti yo kupanya bozo mona bete musala non maman Tiffany be musala soka komi na shera koma Tiffany ya Yesu okokoka kotala ete okokoka bana ete abaluki ozokomona na félicitaki yo na mosala monene oyo nzambe apesi yo continue na yango tokotiela yo maboko soki likambo ezali tokoya toujours koparticipe nzambe apambola yo mais toboyi bapaster oyo okei oshue ozoki na internet paster église azalaka te lelo mpe prophète de nation ezala te prophète alelo azali champ na ye na kati ya église ngefa tika toleka wana eza na mokili oyo yesu meme yesu akabwana na bayekoli akenda atika bango abina kozonga. Donc, bao bazalaka bayaka bazali neti bapasteur dire to bengana malekana ete tozalaka na biso wa zezebe est-ce que dans les kamamutu nazali kamamutu bango yo dans les kamamutu neti 2024 pas mala mindono ngana tozwana te pas mala matata ngana tozwana te on n'est pas dans la matata matata ko sakate ngana na passe on va bien maîtriser na maman Brigitte ko za extraordinaire pas mon temps maîtriser ngate na mère na père na lelo maîtriser na lelo maîtriser ngate alors si on maîtriser mon temps un problème mais pourquoi les gens balingi ba problème na yo c'est pas logique strict logique on est ba ko tape na za strict logique boy papa John Gefal yo na tuna yo bima tene no kende bana mikili pe balukaka yo te ko bima na tikaka temps au temps. Okay. Ça dit quoi? Ecclésiaste chapitre 3, verset 4, chaque chose a son temps. Oyebi, na personne le système, Jésus-Christ a sécui. Azali kuna na katalizita a sécui. La porte bazali bango tu elongo. Pierre a telemi. Jean a telemi. Babani mbongo. Pierre était vieux. Jean était jeune. Pas Jean a commis dans le cimetière. Atali nakati. Atali bilamba akuti motote. Pierre a joué na mbango malembe na pema papa a commis. Pierre a kiti nakati. Asimbi bilamba. Asimbi. Abimi le nom Jésus-Christ a sécu. Ozomona, mais moto qui dit bosso à côté. Ça dit quoi? Nakati a vie précipitation ya mabe. Et comme les gens disent mabe, bato mokili ba yiko benga ngate ba musicien mingi ba proposer na kena bango. Mais les autres sont na kena cadre ya musique. Bonzambe na kutia yango wapi? Pona posa mikili. Yango bozala na maîtrise na ibete tango ekokoka ekosalema. Mais maman Tiffany azo ya poto. Yo kayo. Maman Tiffany azo ya poto. C'est de secrétaire. Chantre d'internat azo ya Maman Gaisola azoya na France. Bato nyonso oyo balingaka Maman Tiffany prophète Ngefa. Azokoma boyamba ye bofungola. Azali musali na Nzambe moko ya problématique te. Pas na kamote. Azali défenseur du christianisme munene kola Ngefa. Bo sala impact grave. So Maman Tiffany asisi koya. Tala kozonga lisusu bokomona akozwanga en personne na koya tokosala ba conférence tokoteya tokosala ba émission ye pezana ndulisa danger ngai mona kana mbonda ngai mona mbanda kati atanga azobeta biloko ngai pe nazoningana donc danger mais nazokoma na kati impact danger mais na bana Matifali pourquoi que me poto ya kobombana eza likambo mutu yango moni ete ngai Ngefa banda lelo lobi na tuna 10 émissions na bassin national international na zolo baboye ya Maman Tiffany na kati ya France vraiment na lingete union européenne pe Europe ebukana parce que wana penza
Tiffany boyo kakamo kwa Tiffany mo kwa ye wana personne mbaloyo ayebisaki ngai me na bite na kobomba te fona yebisa bayimboka o balingaka biso ba wana ndo lobi parce que oyebi ke bato no baza batinda moi chaussette batinda moi chaussette batinda moi montre mama Tiffany wana bo pesa ye ekokoma bien pona lokumu na Nzambe tala sango malamu na komemela bino yango wana mais elle a décidé lui-même elongola bino ba diaspora bo solo kuna je ko ba plus en charge au salema soka yembalo oyo na ndimi nano na longwana na mokobe oyo na moto oyo na ah je na beta kana koka pe me pa ina ngana pasteur belo ba wana balo mama moi je mon pays yo que ne okima te biso na koki na kese kiti kana ko sala nini ndako sala ngo mte ya tezaba bali ke ndela ko mtu mungu ko mndela na kimi na matia premier na biso no on va na potoni na kokende na tali na sema musala pe na zongi bato bele baluka mona ngefa mama azwi ngolwe komema libongo njoko ya munene na poto obukana ngafala tibali na poto obukana ya tout pas zongi tozokende poto obukana poto ekobukana ngefa personne yo ndo lingaka te kokende maman na baki te Ecclésiaste chapitre 3 verset 4 chaque chose à son temps na banda ki banda tokende mikanda maman na kombo na Nzambe andimi na temps ekomi ntango ya 1 mois nakende nano tozonga napema na tozonga napema pe te nakobeta bango kuna esi boza oye kochokolilo mokonzi. Merci beaucoup. C'est juste ambiance de cette émission pour vous dire bonne année 2024, papa John Ngefa. Meilleur vœu na yo. Merci beaucoup, maman. Balobi papa John Ngefa, patriarche Tambulukoki, asimbio na loboko na bité bolekisa ba photo, ba batala ba vidéo, ba patriarche atomboli atieyo, ntomoni gouverneur ya ville ya Kinshasa. Il y a papa Nabiso Nani Gentili Ngobila Fukani pour prophète John Ngefa na pointi wana papa Tambulukoki yoko toyo papa obike na kacho ngasko na mona oh zayo to ite ba benginga ngana lineti ngayo na uzuta ngabi lineti wana za na yebi hapo le mtafuka misi kenya Gentili Ngobila za papa John Ngefa na kachi wana paza na bité na benga mutu na ngala bing prophète John Ngefa mutu andimaka la princesse est-ce que wana ezayo abie zangai même kama malamu kenda yo moko mais ngala malamu na lukaka yo mama te eza bo était passé balobi yo na patriarche Tambulukoki ba pesi yo bâton eza ni expliquer chose aki mama Tiffany na rasi yo mutu zaki mutu ya liboso ponga ezali na ngai bandi nazali chege nazali na 24 novembre ndeke mtate ya wana na mtate yango yebi yango mais maloba nyonso ndeke alobaka na ngai ezokokisa après 30 ans 20 ans quelque chose ekokokisama lelo yango bato balingaka prophétie kolobi ka lelo oyo ekokisami non mama navandi na 23 ans namoni invitation ye bato ya présidence ya république na gouvernement bazoluka na gouvernorat bake pa Fulgence Kusu nakuti ye nave 23 tosoli na bino président apesi ordre awa lokola bandaki mandat na ye na Bonzambe, azosisa pe na Bonzambe, alors il faut bossa prière moko na parler du peuple, il y a clôturer mandat na ye pasaki na Nzambe. Maman Tiffany laisser le temps au temps. Bato bakotaka bakisi yo bakene magie ba magie ekosaka bango. Et je ne savais pas parmi bato bazali ba invité yo za na kati. Ba pesi na invitation. Na zongi na nzela na bi kuma pena ngai na za nani diva bakakenza bamukuna bato tomonaka bango ebele wana mpuku ya pamba lokola ngai bato bakonsideraka ngai te nakoki kosala likambo ya monene boye ndenge nini nakumisaka Nzambe na bibo Nzambe azwa lokumu effectivement samedi ekomi nakoti na ndako nabengi quelque pasteur alati cravate na ngai nazwi motuka nakomi namoni kaka bayebisi ngai patriarche kovanda awa babi wi na papa baruti na mwasi na ye koto kuna mosusu papa Kelani na tout cela papa Tambulukoki na ça va. Je ne croyais pas. Il va quitter ni quoi et le comme côté. Mais tant on a qu'un pas apôtre, pas patriarche Konde. Patriarche Konde, elle a bien engagé comme
Prophète, tu as un don de guérison miracle extraordinaire. Yango balukaka baboma yo esimbaka te don wana enitrezaka yango. Mais poto ya kobomba. Yo na likambo mutu. Yango moni ete ngai ngefa banda lelo lobi na tuna 10 émissions na bassin national international na zolo baboye ya mama Tiffany na kati ya France. Vraiment na lingete Union européenne pe Europe ebukana. Parce que wana penza Tiffany boyo kakamo kwa Tiffany mo kwa ye wana personne baloyo ayebisaki ngai me na bite na kobomba te fona ebisa baimboka o balingaka biso ba wana ndo lobi parce que oyebi ke bato no baza batinda moi chaussée batinda moi montre mama Tiffany wana bo pesa ye ekokoma bien pour na lokumu na nzambe tala sango malamu na komemela bino yango wana mais elle a décidé lui-même et on a bino ba diaspora bo solo la kuna je ko ba plus en salle au salema soka yembalo oyo na ndimi nano na longwana na mokobe oyo na moto oyo na ah je na beta kana koka pe me pa ina on va passer bello ba on va bello maman moi je montre yo que le kima te biso na ko kino kese kiti kana ko sala nini ndako se ko mtu ya tena bali ke mbela kwa mtu mwingine kwa mwingine na kima ma tia premier na biso no on va na potoni na ko kende na tali na sema musala pe na zongi bato bele baluka mona ngefa mama azwi ngolwe komema libongo njoko ya munene na poto obukana ngafala tibali na poto obukana ya tout pas zongi tozokende poto obukana poto ekobukana ngefa personne yo ndo lingaka te kokende maman na baki te Ecclésiaste chapitre 3 verset 4 chaque chose à son temps na banda ki banda tokende mikanda maman na kombo na nzambe andimi na temps ekomi ntango 1 mois nakende nano tozonga napema na tozonga napema pe te nakobeta bango kuna esi boza oye kochokolilo mokonzi. Merci beaucoup. Après déjà, c'est juste ambiance de cette émission pour vous dire bonne année 2024, papa John Ngefa. Meilleur vœu na yo. Merci beaucoup, maman. Balobi, papa John Ngefa, patriarche, Tambulukoki, Asimbio na loboko. On a invité pour l'exemple photo, batala ba vidéo, ba patriarche à Tomboli à Tieyo, Ntomoni, gouverneur ya ville à Kinshasa. Il y a papa Nabiso Nani, Gentili Ngobila, Fukani, prophète John Ngefa, na pointi wana, papa Tambukoki, Yoko Toyo, papa Obike, na kacho, na ce qu'on a monné, oh, Zayo to ete ba benginga. Ngana lineti, ngayo. Na uzuta ngabi lineti wana zaye, na yebi yako. Le mtafuka misi kenya, Gentili Ngobila zaye, papa John Ngefa na kacho wana paza. Na bité na benga mutu na ngala bing prophète John Ngefa mutu andimaka la princesse. Est-ce que wana ezayo abie zangai même kama malamu kenda yo moko mais ngala malamu na lukaka yo mama te eza bo était passé balobi yo na patriarche Tambukoki ba pesi yo bâton eza ni expliquer chose aki mama Tiffany na rasi yo mutu zaki mutu ali boso ponga ezali na ngai bandi nazali chege nazali na 24 novembre ndeke mtate ya wana na mtate yango yebi yango. Mais maloba nyonso ndeke alobaka na ngai ezokokisa. OK. Après 30 ans, 20 ans quelque chose. Et ekokokisa malelo. Yango bato balinga prophétie ko lobika lelo be kokisa mi non. Maman na vani na 23 ans na moni invitation ye. Bata présence à la République na gouvernement, bazo lukanga gouvernorat. Ba ke pas Fulgence Kusu na kutie, na 23 to so na bino. Président Pesi Audrey Awa. Lokola bandaki mandat na ye na Bonzambe, Azosi s'appelle à Bonzambe, alors il faut sa prière, on a parlé du peuple, il va clôturer le mandat, il n'y a pas ça qui n'a. Maman Tiffany, laissez le temps au temps. Bato bakota kabaki siyo bakene magie est ko sakabango. Et je ne savais pas parmi bato bazali ba invité yo zanakat. Ba pesi na invitation. Na zongi na nzela na bi. Kuma pena ngai na zanani, dive bakakenza, ba mukuna bato to mona ka bango ebele wana mpoko ya pamba lokola ngai bato ba considérer ngai te na ko sala likambo munene bondenge na kumsaka nzambe na bibo nzambe azolokumu. Effectivement samedi komi na koti na ndako na ben quelques pasteurs rati cravate na ngai na zumo tuka na komi na moni kaka ebisi ngai patriarche kovanda awa
Bali oui, na papa Baruti na moi sinaye, koto kuna mosusu papa Kelani na tout cela, papa Tamboloko que la vie ça va. Je ne croyais pas. Il va quitter ni quoi et le comme côté. Mais quand on a qu'un qui pas apôtre, pas patriarche Konde. Patriarche Konde a le binanga le comme prophète, tu as un don de guérison miracle extraordinaire. Yango baluka ba bomayo et simbakate don ane ni trezaka yango. Papa sur la poison balambala esimbite. Et nzambe azobisa ngai avant boulot aussi là tu seras élevé na miso ya bato mukili kutala ye. Po ekomona loboko na nzambe. To bondeli atinga loboko na zunga di to ina passé nini prophète Konde un grand prophète un grand patriarche ko ba eloko ndenge wa. Tango likambo salemi na pensé directement na prophète Konde. Dans le baki prophète Konde le baki ozwa ba invitation écoute à par-ci par-là na ba kondiamine ya mboka oyo ba benga yata mukolo moko te. Parce que zakal nakal mais nzambe abuki bakala kokini to komi wana to sa culte munene culte zaki munene ba parti politique non sur la république c'était plein na parler du peuple okay. C'était plein alors na moni kaka papa abandi côté ya patriarche até si ayo souffrir na litoi habitelema na telemi ba passer bazaki belé basali na nzambe minene levi balaki ebele ayi kosimbanga atomanga boko likolo asali prière à 5 minutes eloko azoloba nga na yebi te prière sili azobenga simako si sa prière to invité gouverneur ya koza le président chef de l'état vanda awa fukama tobondela na Philippiens chapitre 2 verset 10 et gouverneur fukamaki ngai na Tamboloko ke papa patriarche to bondeli to che président de la république maboko ki ndenga koleka isili to temisi gouverneur akei simanango na bandi suna mo be atele miso asiminga lobi abi azuniko ba abi zoa sala prière ya nation bi et moi-même je ne pensais pas, je ne croyais pas. Abi comment les grands hommes de Dieu bazali awa. Et puis patriarche a tellement pe sangana bonde la moki et là ba RTNC zaki ba TV5 zaki ba chaîne nyosha mongo et na zumiko na bonde li pour la nation na bonde pour le président de la république na bonde li pe kimia ya solo le kana élection o bazo kamba le kayango te Ésaïe 55 verset 11 verset sur 5 dit accompli les paroles de ses serviteurs mais est-ce que esalio lolendo te komona batombola yo na miso bato belé pe loko nini oyoyo yo moko pena est-ce que mérité yango penza maman Tiffany Mokwa so le lendo bébé na la télévision de l'accent te ba image te ata moto ebite yo ndoko découvrir la recherche na yo mais yo to yo te mais na sai makele na yango te quand Dieu lève quelqu'un ils ont atina mon côté motami tombo Saint-Esprit mais bato belé baboya ba papa na batambuko ki baboya ba basila na papa tambuko aussi la ndenge ni wato zai na trois pasteur ezali papa mozadi na bala kufa Vernon akufa totika papa Kelani après papa Kelani c'est papa tambuko si manana papa Baruti à part bango biso tous les collègues biso tout na ba sonia na banani nous sommes les collègues de l'équipe de la père sonia père nanga père ezo bani nous sommes les collègues père ni maman capitaine je vais faire major ko benani moi major mon collègue solo ozali ngai na pointe noire moto akufa yote na mort ka seko azali na biso ba miraka nga sala mwasi na ngai cancer ya libele mwa motabika na cancer ya libele leki na docteur la bi mais cancer il faut ka libele la bi maman aussi la libele mon côté j'ai prié avec lui de livre papa m'a blita yo la bi ka le cancer et kende ya yebi directeur mon fils de ba beti e makolo tout et panzani mbaso akufa président zo ba inauguré usine ya ba minyana na oyo avec toujours ba même sur le plan physique na makamba na question na bi na yo pas abi de jouer bika là tu sapat makamoni bango ça so pourquoi ba bengi bango te yo mo mais ba rejetement pouvoir nyonso bango nyonso na ba kakenza ba mukuna ba tout banga se de ba sakana na kabila le fils non et tango na tango yango ba rejeter bango et so moni ba pasteur ba pasteur propre motolokola
Papa Tamboloko, qu'il est propre. Il marche conforme à la volonté de Dieu. To kamadi papa ba route impropre. Il y a tout le monde qui est propre. Bata propre. To kamadi ma passa. Oka na ba bêtise wana te malgré ça il lumumba. Propre. Hein? To moni ba Francis kuna te? Hein? To moni ba kata ba to moni ba ngote? To moni ba bisa ba de toutes les façons président pas qui va la thème donc le gouverneur non le gouverneur représente. Mais mon ça quand va président de la République. Le gouverneur représente qui? C'est le président de la République. Ah, c'est de bonne mobilité. Manifestation président de la République à Zawana. Maman, président et la présidente échanger le côté. Dieu a tout la cœur. Hein? Génération de génération, maman, dans ma Sarah Makamunaï. Hein? Est-ce que vous avez organisé ça et là, on a Président se couche. Mais c'est au moment où il Azalia. Président se couche à Azalia. Il y a un organisateur qui croyait que mon tour à finance va repasser le coin. Il attend mon ensemble. Et puis, il va passer le moussou. Lokola nzambe sa bwaka bango na ba prophète musu ya pamba abani ko ba biloba lo ba pange pambwa na bango. Mais moi je crains Dieu. Non, sinon. Oh non. Ah mais non. Non. Batunya motuna. Non. Atunya motuna ndenge nini ngefa ongefa elo côté nga elo côté. Hein? Pour le moment na landi yango. Na landi yango batunya ngai na baba. Oh yo na ba media na poto ba sidiki. Pourquoi il a diminué yo? Ai bi ya sur le pétage ya salaire. Hein? Bible dit situation Matthieu 7 verset 15 à 16. Hein? Et la Bible on doit les reconnaître par leurs fruits. Malachie chapitre 3 verset 18. Vous les reconnaîtrez hein que par leurs œuvres. Mais ça na bango yango wana. Oya na katini. Mais ceux qui n'ont pas de liens ba tuninga na bino. Na chaque époque nzambe binsaka makambo na ye. Hein? Lelo yo biso ba de torenya. Toton sa ba stade de martyr. Toton sa ba stade. Lelo so ba ngefo ba bimi. Mais balité dans bazolokum. Un bon pasteur à cause de l'expert enti. Un bon moutissé dans Zambie. Mais il y a ça condinayo non, azan quoi un patriarche pas nayo donc. Patriarche ngani? To zane ba collègue, to tchake ko tia wana, to ayi wenye musique. To tchake ko tia wana ba confession ngana na jive. Il y a ça na H de nous. Moi je n'ai jamais été le pasteur de Denis. Denis c'est posé na boko te. Pe a même posé na boko na Congo. Mais puis lelo na tout na mama tifa. Ah ba reposer maboko. Oui, papa ba reposer na maboko penza a poser pe na vandi penza kimi anza mesure na motema na. Tambuluko ka poser. A compatriarche na tsaye bonzambe na bibele kumisama. Papa Konda poster. Konde Dominique Nzambe na bibele kumisama yoso na zali bwatanga maboko. Yango na papa Kela ni poser maboko. A kopesa ngai tata na lela yonde pere di veve tika kumisama. Et bon Paul langi poser maboko. Te yete. Papa mukuna poser. Ah, te na comme esprit aso papa parole misanga. Bakakola on donne seconde na bana sulu na bato para mine. Alingitsu. Motachanga mwa ko papa pardon. Voilà on dit matin on donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a et on attend Elio, ce sont les vrais ministres de Dieu. Mais tant que kike parfois ba saler l'émission ma bé pas ya muto azaki parfois me conduire la confession bozalaki. Te azana lelo passer confession kutite maintenant si j'ai raté. Hein? On sait pas point. Mais étant bon na bango mabe, hein? On connaît l'arbre bon passer fruit. Et là on va bien la côte en ndenge. Parce que j'ai été en benga prophète. Ayo kagate. To bisa ke tika pétage. Basangisa Malachi chapitre 3 verset 3. Des hommes ne marchent pas ensemble être convaincus. Tika ino kora tika la bozane. Dieu t'a donné tout. Quelqu'un l'état Esuka. Esuka porté disparu. Et moi, j'avais dit, si je suis prophète de l'Internet, et là, on est coréen. Dans la télévision, tout le monde a dit, on quitté coréen, la prophète de jamais. Par rapport à la supériorité. À la supériorité, on a mis Mandekou. Parce que mon temps supérieur, on a papa Barouti. Mon temps supérieur, on a papa Kélan Pat. Mon temps supérieur, on a le prophète de Konde. Mon temps supérieur, on a le temps de l'année, Moussou. Hein? Parce que Diamine n'est pas bon de l'anglais. Na fuka ma pabonda parce qu'elle a propre. Na pas de bangona. Na ochanga maboko. Nani na kungo ochanga maboko. Na fuka mi. Na meri bangi likaya o mongono. Toto lo toko gege na lamba ochanga maboko. À part de bango moto aussi mangaite parce que je connais la Bible maman, on donne ce qu'on a. To ebi misana bango, c'est une formation. Non. Non, je vais la formation. Si quand on est à Masolo, il y a une prophétie ou une pesa qui avant l'élection. Il y a un penja motu, il y a pas baptisé à l'église. Bah tu as une prophétie qu'on a été élection vous allez.
Deuxièmement, tu vois qui parce que prophétie, il y a papa Roland Dalo, Rolanda qui non? Nalanda qui. Olobele la qui en opé. Aloba qui mingi mbala belé. Lelo oyo. Telemela qui yango ba prophétie nyonso échoué. Bah aloba est-ce que na ba prophétie on attend donc to me chouette mais esimbité. Parce que prophète Joël Tato alobi que après ba prophétie est-ce que boyebi soki mosé na Nzambe akende ko senga na Nzambe akende ko samba to pe bato wana ba ki ko luka mosé na Nzambe pour que ba senga sambeli la bango. Et là, le Kouta, Botika, le Kouta, Jean 8, 44, le père de mon sang, c'est le diable. Première prophétie. Un grand pasteur comme Laurent Dalo. Il se tient debout devant la chair, devant le peuple de Dieu, devant l'auditoire de Dieu. Il dit ceci. Dieu m'a révélé. Il faut beaucoup d'attention. Acte d'apôtre 7, verset 16 à 17. Il avait une femme, mais là qu'il avait l'esprit de Python, il prophétisait. Les choses étaient réelles. Or qu'il avait l'esprit des démons, des pitons. Attention avec les prophéties. Ah, on a Python. La prophétie n'a pas montré à Python. Il dit ceci. Avant l'élection, Dieu m'a montré, c'est la honte pour l'église de réveil. Maman Tiffany, aux parmi de l'église de réveil, c'est la honte. Mais ça va se défendre. Pardon ensemble, ça répétant dans Joël chapitre 2, verset 12. Tu as fait la répétence. Hein? Nous sommes là partout. Nous sommes humiliés par la montée noire. Ce sont les montées noires. Et moi, quand on achète les roulades, je vais au coup. Là, il a télémis, na carte, na baitande, Mickey, na bis, et le Kouta. Ce qui m'a dit, la chaise de roulade, moi, coup, katanga le boko. Moi, koufité. C'est l'escroquerie. Moi, bima lobi, bolinga, bo, joie, tatoua, bala, mundele, wana. Bato wana kabale juif ya po ba nyoko la bato na brakata ko kotsa bato na kate église abi bolinga te élection de 2020 te na le 20 te or que brakata bra sata ko siba ngai na télé na TV passer dans la bi il aura l'élection de 2020 élection 2023 et ça le hein ku shalobaki yiki ke kozala mais élection ekozala mais yiki ke kozala na kondima moki ya kusu nazali pour course parce que yiki kezali hein si quoi tant que passer le bako défendre ni maman Tiffany c'est la honte pour l'église mais si qu'on a tout pourquoi Nzambe moko ba prophétie différent est-ce que ezali te ba prophétie bobeta ka bete ezala prophétie te ba lobi ozala na Bible lobi na Jacques chapitre 3 14 à 15 abi cette intelligence ne vient point si très haut il est charnel physique et diabolique ce sont les prophéties du diable parce que Nzambe a koki ko bete loko ko ya bete me kende kene zando ya bete ba beti poloso ezala ka ba beti poto Nzambe ko beta poto mais il parle avec la précision genre tout na l'église na ba na ba précision bato lokuta ya ba komba bato même na numéro basala ka nini bana petit na bango ba tambola ka bazu ba kombo bazu likambo ba ko pesa bango ba musu kene za jouer na full ya ka bima ako mama na lobi na yo beta prophétie kaka ya makembese na bandane na mona na kalesa pembe rono te merci papa ezali ba benga ngoni oto benga ngo musuku ba yoka na bango mais pourquoi pas la prophétie est hein prophétie est bunagana ninge ko ya bangi bazwa batala ba pesa ka ngote pourquoi dans l'Ancien Testament ba prophète ba pesa prophétie ezali très risquant hein ba domaine wana ezali tuba kaza yo zana bango ba très risquant domaine au cours de la présidence na présidence makamaya risquant mboka lokola oyo ezali kwa islam ba président makambo moko akokufa moko akozala boye eza risika bakose président non bakose président ali tosira bango lokola président pa lingi nzambe ebele babeni mwa eloko na bango nzambe akoyama bakimi bete mebuwa bete mebuwa akendekene zambe bete mebuwa Congo parce que la Bible nous dit, Matthieu 24, verset 24, il y a parmi vous les faux prophètes. Et Matthieu 24, verset 5, alors il se dit, or que sont les loups féroces.
pe babimi oya bala oya na brakatabra. Dalo, c'est un grand pasteur au Congo. On doit pas humilier Dalo. Mais oui, effectivement. C'est un grand pasteur moi-même. Grand pasteur et à Congo, Zali Adi Nabala ou Yakufa. Papa Kela di Bible. Non, papa Kela elanga toloba. Bible mafuta ezokuta na mutu ya ron, ezokuta na mandefu na ye, na peka na ye, na bilamba na pa ma. Ya na bit mafuta ezaka pe. Somme 133 à 4. Après papa Kela tozali na patriarche nani? Tamulokoki. Mais ezokita te ezaka Dalo ngwana Dalo akuna te. Kama so biloko abu. Oh. Na ko silika papa mama to banina nzambe to nzambe. Président Temba. Président Saina bete musugut. Bete mewa. Ah bete mewa. Nikolo bete mewa. Na mwasi na ndako lokuta na bete mewa. Mobali lokuta na bete mewa. Ba kosi bete mewa. Ya wala katekoti. Obete président musugut. Na mobali pa ko sa mwasi. Mwasi bete mewa. Mwasi pa ko sa mobali bete mewa. Bakende kene zando yo bete mewa sunda mewa bete mewa kwa ba sensi en aussi nga bimisaka nga formateur na inspiration na butu te mama na inspiration siko bete mewa ezali son et puis tata Mundele beau frère ba juif. Comment vous défendez l'eau, s'il vous plaît? Non. Papa Mundele, vous les avez tu comment de père et de mère. Papa Mundele, Aza Congolais de père et de mère. Mais c'est quoi le culture là? Eh ben, Dieu fidèle. Bissot c'est pas Congolais, Aza belle-sœur nationale. Belle-sœur nationale, mais yo ko beta bato bete mewa. Il y a solo pays na Congo. Et puis je défendre ni. Mais si vous t'avez ta prophétie qui dit moi que similité, ma belle. Nzambe, obi la prophétie la plus essentielle c'est la parole de Dieu. Tozonga le banzambe. Tozonga totika ba bete mewa. Et ça la mabe. Hein? Kende prophétie prophétie bete mewa sunda mau. Bete me. Bon, ça va la chose vraiment papa deux. Alors maman na kotenga mena kwa Nzambe pata moto pesi na mituka. Wa pesi na ba veste. Wa eza Nzambe, il faut na défendre Jésus. Il faut na défendre les maman. Mon Dieu zo bana mwanda mbazu hein. Te zuwa te na zuwa te mama na kemba ye bana na yana ina bilo na kuta na mituka. Na okela zuwa te. Na yana kuta to na 15 travailleurs. Ozo futa ngo par mois na okela zuwa te. Mais là, on a besoin de Nzambe, au pamboli maman, tika to pambola. Suka na ngwa. Mais tu vas te la prophétie, on est prophétie, mais papa na biso, dont je respecte aussi beaucoup, papa y a la louange, le pasteur aussi, oh ya lobashi, Nzambe alobi na ye, bon il y a deux vidéos, avec ces mêmes conférences que comme ma président, nani, alobi na tuska alobi na landi alobi que basisi nante cour constitutionnel pesa ba reproclamer ye président de la République. Papa, un grand pasteur comme vous, au côté na bete mewa, hein? Il y a personne qui bete mewa. Il y a qui prophétie, il y a prophétie, tabi Nzambe na yebisa ki. Mais Nzambe otini, so Nzambe alobi nini? Dieu parle de Nzambe. Mais alobi je serai le président de la République ici au Congo. Toi, tu as 0,5%. Attends, 1%. Nzambe a miracle. Akeo, dimanche, bon compter na coup constitutionnel miracle en Nzambe, je vais sortir. Oh, bête me ouade. Hein? Ce qu'on va passer à Nzambe, tu peux te ngalas. Coup constitutionnel, on t'a nommé Bango chef de l'État. Ce sont des magistrats, on t'a nommé chef de l'État. Au moins, les États-Unis d'Amérique. Là, na coup constitutionnel, bango ndenge ba juge Trump, anoma bango ne ba compliquer les choses. On va connaître Trump, atika l'élection de la présidentielle, c'est Trump a besoin de Trump pour sous-président de la République. Hein? Mon chef de l'État, c'était Seni. Et chef d'État qui votait massivement. Hein? Quand on a voté massivement, c'est là où on a erreur Salema qui a un pourcentage à président, ils allaient qui a papa Ngalasi, erreur Salema qui tout ça. Papa ça na machine électronique. Nyonso ezali électronique. Ezali ka foi ezanga tina. Foi sans œuvre, c'est une foi morte. C'est ce que dit la Bible. Ngalasi batika ko kosaka bato na bete mewo. Est-ce qu'après on sera bien président de la République? Maman Tiffany, vous êtes intellectuel. Encore le président ndenge nini maman Tiffany? Au point 0,0, so va même dire que tu me demandes 0,0%. Tu as cours que ça comme son président ndenge.
la façon de ça calculer est impossible. Ça est impossible pas bino bato. Pas nzambe ka ko sala croyance. Bon, si ko que ça li que ezali ka bimite et beti penza bete me wa. Est-ce que ça la crédibilité na yeto ça la crédibilité église ensemble déjà encore tu na liste bata bete me wa mais bango be monoko makasi ba ko lembisa te parce que moyibi ala na solité ezali mawami na ba pasteur bokoti na pelengendu na poloso et puis sikoyo bozuko koti na ya mabeni bete me wa ezwi bino son na kambesimba kate mais non pas la honte ezali ba cinq église pardon le pardon libère. Okay. Hein? Bah, c'est la répétition sincère dans Joël chapitre 2, verset 12. Ceux qui peuplent les chrétiens, mais à l'île de Kenango, les catholiques, à se rebeller déjà contre le pape. Dans le cadre de ma homosexualité, hein? Les chrétiens vont se rebeller contre le pape. Merci beaucoup. Tu as kana étape mususu oyo eza ya kitoko lisusu oyo etalika makambo ya élection et puis ya église. Papa John Ngefa le lot au monde qui président de la République a tchaki mutuka penda pour cette élection na ye propagande na kuna na ba Congo tanga sisi a beti tour alekeli papa Simon Kimbangu kiangani akoti kuna papa Simon Kimbangu kiangana ke ko sambela le lot est-ce que tokokolo bake pamba te to monde a même président Joseph papa Simon Kimbangu mutapé c'est un pouvoir hein? Ma président de l'équipe papa Simon Kimbangu mutapé ça est-ce que tokoki zoka question te est-ce que tokolo bake pour président Mokabina ki ne ko bénédiction na ngai papa Simon Kimbangu est-ce que bénédiction wana ezito rôle ba lelo ke yem tapé ses pouvoirs non Simon Kimbangu c'est un prophète de l'internet ce gars qui est pas Simon Kimbangu mais ba kenai pas papa Konde pe pouvoir ne serait pas papa Konde elle loba voilà ba kenai soit pouvoir ba conduire tout ba kenai qui président de la ah non il a évité à quoi il le président quoi il n'a pas moto songo hein président quoi il mettait bien qu'il mettait boye bien ngote balanda ba homme de Dieu on Nzambe atie bango nous croyons en miracle à papa Simon Kimbangu tozo croire les sous quoi yo pour ndima o pour ezaki na Kimbangu na komate mais na kolinga mo susu ozwinga pe tokei et ko zape malangu mingi parce que ba grand nyonso ngana moni bango sauf Kamba de la communauté presque tous les grands ils ont prié pour moi akolinga pe je mo susu oyebo to somme essence so to na butu katoni tokei hein na kei pe na kuti to moni to vandi yango ça dit quoi ceux qui sont présents dans kuna na Kabila na Tshisekedi tout le monde parce que ba pouvoir ya Kamba est-ce qu'on dit ma pouvoir est en Kamba oui na dit pouvoir ya Kamba parce que papa Simon Kimbangu na représenté bazali un grand prophète noir au Congo hein alors tanga longola que n'est pas papa awa et pas ya papa Konde na liloba parce que tous on reconnaître les bango ezali mabeti akepa nganga kisite na ipa musai na Nzambe gloire l'honneur revient à Dieu. Est-ce que tu as qu'il taper ses pouvoirs? Tu as ses pouvoirs de sauter par Nzambe parce que Romains 13 verset la carte toute autorité vient de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui donne quelqu'un pouvoir comme ça, c'est Dieu qui les donne. Hein? Et pour hasard les gens Nzambe Lamentation chapitre 3 37 à 39 qui devait une chose arrive sans que l'Éternel donne. C'est Dieu qui donne. Les longs où tu peux un flash et l'eau comme awa et l'obami même basango bazala moi bakoti moi kimia dans le camp de l'homosexualité oyo papa Sandimia signé est-ce que ozo mona onte ozo banga onte ko comme la biso en Afrique babali sapé ba pambola non botika ba église de catholique ko ta bena église de réveil ba ko imposer maman le benga en temps de la fin oyo banda ko de l'apocalypse otika apocalypse 13 non apocalypse 13 verset 11 à 17 la bête est là yo ko kamani makwa ye na Afrique alors dit la bête est là elle est